olingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, vous nous captez 5 sur 5 partout dans le monde à travers votre site EHP Média. Eh bien, c'est le nouveau numéro de votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Partout vous nous suivez. Eh bien, je vous dis déjà bonjour, bonsoir de là où vous nous captez. Voilà, je dis bonjour à notre patronne, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, et à notre boss Edo Amani, les papas de tous les enfants, et aussi big salutations à mon cordon Ekibumba et à JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, je précise très bien, et aussi à Emma Lorenzo depuis Paris. La prise de vue est assurée par Junior Rampid. Je sais que le pasteur Kossi, Obnos Boyebi, les bons samaritains, à Salara Moussane Malam, et puis à travers rôle, à sokazo jouer na soukalango il y a un message. Et tant que les gars émission, je crois que bino tout besoin part na bino. Le tolo belanini, toujours que ça là un peu tout sur la peau na ko le papa à Kayande Konabiso, artiste comédien vu de loin, on a perdre Nadine Pika, la diva, artiste vu de loin et acteur vu de loin. Aza malade, Aza qui traverse un moment trop dur. Et à part ça, à faire, il y a pasteur Mogisha, Tilelo et comme à niveau nini. Et puis tout le monde belé parce que le pasteur Kossi Aza Asunga Batu, Badon, comme ça, hôpital, Banini. Bambon, toi, ne utarapi. Tout cela, voilà. Bonjour le pasteur Kossi. Bonjour, ma sœur Jemima. Bonissant. Ouais, Nangola Nzambe, Nzamba zo batela sava, Nzamba zo sunga. Tout ça bien Nangola Nzambe. Donc, j'ai profité à saluer mon père spirituel, la porte qui est ça là. Et si Kazan Mboka Angola, la Michazo Sala, Nzamba Pambolaye, et si mon pasteur Jérôme Kokila, et l'évangéliste Daniel Matondo, qui est dit le pasteur Daniel, na Mboka États-Unis, Nzamba Pambolaye. C'est pour l'appeler le pasteur de la foi. Oh, pourquoi pas pasteur de la foi, mon père artistique, Yazo Sungabisuna A, le pasteur de la foi, Nzambe Apambolaye et Sikazali. Voilà, donc Nzambe Apambola, le pasteur de la foi. Pasteur Kossi to vanito sola lelo, c'est vrai balobaka. Tant que problème est dans mon pied, il faut que le client ait une solution. Et tant que comme grave et comme client, si je savais ce qui te baki, ce qui te veut te son aboué. Quand il y a des connaissances vues de loin, ça fait un temps, bah réseaux sociaux, papa malade naie, santé n'engazo konda, tout ça. Bah tout le baling ba yeba. Namnoka frère pasteur Kossi. Artiste comédien vu de loin, il souffre de quoi? Merci beaucoup. Premièrement, on a salué mon frère Charlie Nongi, vu de loin. Et il y a de loin des langues d'autres quoi. Parce que tu banana ekala. Et je pense que même la photo il y a mukie avant la oazalelo tout ça on a eu tout le monde a dendo pour les mingi dendo tout le monde a dendo nandaku ya nandaku voilà non pas vingadios na PCP Mbote et donc il y a des loinsobé là ndenge ba nyospi ba ndeko loba to kokota na tournage ya leader lava et kokota ngando kota ayika kanyanga na nzoto ya mbinga bina nazana posa pour moto sola no makambu ebele tant sisi tournage to meke ko sola na ye ameke ko isanga ko yebisa ngai na traité na biso esilaki après tant to bunga na ye lisusu tondo sola kana ba message et nzamba ko pesa message pa bato moko pa maman moko za na France oyo bande ko sambela mais nzamba pesa message ya vie de loin donc pesa message ya vie de loin. Nasi maman c'est là ba voice pour na pesa ye ba voice on a c'est là ba voice expliquer la voice na tinda kinde ko Charlie pas qui ba voice wana ayoka kia c'est jango le bagini
ayokaki yango par rapport ya santé na ye ki nzambe aza na ye akobundela ye ayokaki bavoice yango et Charlie pa koya kozongisila nga Albert akozala succès topesani baprogramme tokutanaki na ye na tournage sur ya leader lava totourne na ye mpe na film yango oyo ekomema très bientôt titre yango eza fulu asolaki na ngai par rapport ya temps de santé na ye aexplike ngai bref azobela azalaki empoisonné ndenge bato nyonso bayebi yango bongo apa poison wana ememaki ye na sucre ye nde covid elo asungai ngai epesi ngai mpoka na ateti nayebisa ye nga mpo aza teti parce que nzambe ayebisa esinga ayebisa esi pasteur de la foi na pasteur moko toza ndeti misato oyo nzambe atinda ye tosunga ye wana eza ndenge vie de loin ayebisaki ngai abi mpo aza teti nzambe ayebisa esinga ayebisa ngai kozwa nga ndenge ozwa nga te me zwanga mwana na yo zwa ngai mwana na yo donc souvent benga nga dadi zwanga mwana na yo souvent ndo benga yala di nga pia de loin nde tomesana nga ndo benga de loin ya de loin bongo na bongo ayebisa nzambe ayebisa nga zwa ngai mwana abi sunga nga tomoni nga na omena masanga yaka boto lango sopa na eloko ayebisa te et toto ozani so na match ya tokanisa moto betaka eza marche de santé na match ti ye utapesa nga mbongo apesa ngai mbongo utapesa ngai même $5 abi a papa tia crédit tosola na ye par après nga mona kotala ye na émission moko c'est faire ba 6 minutes boyebi a expliquer ki bandeko bo lobi mo mingi bata jeunesse bo za na souci nga na ebine bozoka ngande ko na bino bata mitema beka bataki poison mais nzamba bikisinga merci quand même de kitinga boye mais nazo ba traitement nzamba ko sunga na ye wana eza o émission na talaki yango ibatu ba sepela ki batu kumisa pe nzambe pona ngo ndenge biso tolingaka vidéo parce que na expliquer vidéo loin oza ya famille na yo ko botama mosala famille munene na mukili mobimba oyo soki lelo zate toyoka pasi makasi koleka mba musu koleka famille na yo parce que eza na bato mususu alinga vie de loko leka même pour musu bata famille balinga ke bongo te eza bongo eza na naturel bato musu balinga akosi koleka baza libanda pe ya mboka na kati ya mboka koleka musu bato musu ya famille na nga pe eza bongo parce que artiste azaka ya bato alors succès to solo na ye mais jusque là nanu to a respecter ba makambo to kanete lokala ba programme ba prière notre sali yango te parce que senga chaque dimanche nakenda pa na ye na sunga kenda ba prière maintenant to sali yango te jusque là na communiquer pe message président boni programme ning to yokana ki parce que na date to kutene na mona ki mais na poussa na pembe na ite lokwa zena batebele na tika ki et na komela ki akomela nga pe maintenant pe singa réponse ba programme te. Voilà donc je crois que Boyoki l'oronini de la sauver de loin Azako Bela Charlie Nongi mais pasteur Evangeliste Kosi tango lobi ke nzamba laksa qui est 3 pasteurs moko wana bombi obona otanga kwa moko wana po boyeki 3 otanga kayona de la pasteur de la foi ce que moko wana o wana msuza ki nani non moko wana nde na bombi te mais comment nde échapper nga dans la bombi te ye ninga yebisanga 3 personnes comment nde échapper nga na bombi yango te so yepi na lobango parce que moni lelo monde ya connexion moto nyonso te ko se connecter na ye si nzamba lakisaki to nzamba tsayi ngai to passer la fona pasteur mususu kombe kimi ngai enyikolo bateke to ça plus que ba pasteur mususu non nzamba za nzamba sala bandenge na ye donc c'est ça. Mais ce que on est dans makambo nzambe ko prier tout ça on est comme spiritualité mais ce qu'on a ndenge moko ya o ko sunga ndeko mwambongo po sucre senga ena sufata saka sucre eza mo ba régime mo ba bloko moko boye eza na association na bino bosala ya les amis de Tokanisa les amis de Tokanisa dirigé par le pasteur JP Massamba et le président JP Massamba zarabongo ba voice mo bimaki wana ki boluka ndeni bosunga ndeko vie de loin parce que bino za mamba spiritualité mais tant que bango ba ko sunga vie de loin ndeni kokuta na ministre ya culture kokuta na ba kondi bo miseli bana mboka po bosunga parce que na temps oye comme ka ko senga mwa lisungi na cadre mo ya ndenge moko boye kaka nzamba sunga po e comme ateke comme trop tard et que era avec na problème bino famille na bosala ki eloko moko te parce que bo mona teke wana comme spiritualité to longo nanu mais makambo sipo ke na domaine mususu po ke boluka ndeni boko sunga. Je pense que spiritualité est trop longue parce que ça
makambo ezo singa prière pe ezo singa traitement. C'est vrai minganga ba yekuli nzota bato mais ba yebi nzota mutu te mte yebi nzota mutu ezaka Yesu Christ wa Nazareth o asala nzota mutu. Minganga bazo yekola pe la médecine mutu ko contredire ngazati na nkamngelo ba eza ministère mo ya tâtonnement. Ndeni Par rapport à quoi ça me dit qui soit simbité bah vite mieux que ce produit au musus bah tâtonner sur na au musus tout pour qu'on puisse simbater mais la spiritualité est ce qui ça tâtonner raté a big ça emballement encore au moins na plutôt tout ya mukili ya monde na plutôt mingi za na ba mort ki nango parce que yabi que ceux qui moto ya beli a ko kufa pour notre faciliter famille mort gezali na plutôt tout bazana ba lettre transfert so moto malade simbité to ko lettre transfert que no plutôt mususu to no hôpital mususu mais na hôpital à Yesu Christ à Nazareth lettre transfert za raté mort pe za raté le biko nim des aka donc c'est ça aza capable ko big sa moto pe aza médecin par excellence ton apesi traitement motabiki mbalama pas pour rien pe até ba docteur yango na okende mais apesi ba tout le monde mayele par rapport à une vie de loin na musika to semble pe bato be ba semble la pona ye parce que Charlie balingi pa bato belé bato ya 5 continents balingi bon ko solana ye moko abi tout va bien ndenge ndeko Charlie azo bana bato nyonso ko solana ye moko abi ke tout va bien mais comme mona ye boye santé ça bien te alors succès et aussi il faut à ça la moi ba checker sur d'autres sortes de scanner moko po aye baba ba état de santé ne ba au c'est à comme niveau le bakina zo bela pour checker bon tom ba tout va bien bon aider comment il y a un lobby kasi on te tourner une question c'est que c'est contredit sur la question non c'est contredit parce que bokoyo lobby comment on est azoloba tout va bien mais kota la aza malade donc pour nan li sungi ndenge bato bazolo baki bino bo sungai il faut yemoko aloba ke non mon frère je suis malade au moins ngote MSO hotel émission comprendre que azala ouvert aloba de elo ndenge azo yoka po baza boza na capacité ko sungai c'est ça. Merci donc c'est ça yango tolo balabi parce que na boso komile non ça va si quoi évolution nzamba sungi bo na boy bo pour yemo pe bisanga déjà que aza nzambi parce que ngai vidéo là sola nga tamula hier tout ça n'est tamula im comme susu ne bembe ya arino kama premier preneur de soins atteint akufaka ils en terre Bouddha wana alongi sika pa vinga jos tonto sisi ton na ye wana ya binga ndeko na ye to kuti na car na ye wanza na voiture mo mukie to kini ntimo liboso sombeli ngaji to sola na ye a expliquer ngai ndenge nzamba zoye ndenge zo kene ndenge pe nzamba pese meba ndenge bota ma pesa ba prophétie parce que tant bota manka abezali na bato mo ba ko sambela pona ba bébé mo na hôpital place ya bota ma ba moni pe si maman ba mona oyo aza étoile à l'époque étoile à Zaïre aza étoile à Zaïre bona be mona ona vi na asimba ki cité nzamba otombole azala réserve ya stratégie pona bato bona bona abi kokola na mukolo mukonsuto kote sabeta abi na oke répétons mutalibo mala ndinga mobali oke répétons yo komi ko simba ki cité so simbi ki soza lokolanga oyoki alors azara déjà na prophétie a rozala mutu selon ndenge ye asona nanga azara na prophétie de la mutu parce que ngana kina tipa wana makala wana na makala Charlie Decor pour azape biko dessiner décorter makasi Charlie Decor na kina tipa na wana makala na zape place musu a osaba œuvre na donc tuzani mota mulai ndi ayebisanga bongo mais tant to sola ndeko boni daddy ndeko nangai ça va tout va bien mais quand la boye na mona ki ngamo pe santé za ki va bien ni na mona ki ngamo ko na mona ki santé za bien te bon to kuta daji mona mukili eza mukolo na biso baba ki malade ya kambala moko mais ki naka malembe parfois obiso to mona oye mozo sentir kati na ye et ozo sentir kati na ye parfois ça mususu biso to ko mona mususu to yebisa malade mais mususu kati na mozo azo mona déjà que amélioration mo ezali pe progression mo ezali par rapport ya makambo sala donc c'est ça. C'est aussi il y a une polémique tellement que songte na matanga ya ndeko na soto tikapso Nadine Pika en tout cas absence remarquée ya ba comédien moko ezaki na kati c'est-à-dire absence ya Ladi Esobe absence ya Sai alors batu na kati wana ba que non c'est comme si bango bazaka na problème personnel na vue de loin. Alors, na kaya ba malade ndenge plus de la zone. Est-ce que tu crois que ba polémique, ba conflit bani et ça vraiment la place na ndeko na temps auto comme nango? Bon, na évité absence remarqué ba just ba que na monnaie bangote
ba star pe na so ba yeba ke bato bayaki kasi président lombe pe na mona ki était ye pesa star donc to tika ba polémique mususu wana to sala wana ya bwena bwi photo yebaka na makambo nyonso yo dépend ya circonstance musu aza mposa oya mais aza empêché soki président aladi esobe azalaki maladi toyeba te soki azali likambo ofala sala toyeba pe te le ba kwa mingi na bandundu komaka ye atuna zongi pasteur de la foi pas azalaki te kasi bango mpe bakoza bampêchement tolongola na polémique wana là c'est un des deux botika ndeko Charlie azala kimia par rapport à l'état de santé na eto tiko koti ba biloko mususu ko sala ye ba polémique santé ni za bien botika sala mais on sala musane parce que toté retourner dernièrement dans ba image même na téléphone toté retourner na ye na PC leader lava c'est un titre on a foulu toté retourner dernièrement toté aux années ba tournage alors ça musana ye botiko koti ba polémique oyo a raisonner santé na ye a raisonner via bana na ye puis na ba ambition na ye mususu ba polémique oyo yango ti wana soki sai na esobe ba ya kité et parfois ça qui empêché est-ce qu'il faut baya fallait ba comédien so baya de la bango a eu problème si ko leader là va kuta za répéter en sa vidéo mais na mona qui était fallait leader là va aibi pourquoi il a quitté parce que ba vidéo mo beleka na qui est pas loba mo par rapport à maladie ya vie de loin yango banga ko yeba ko triquer dans monde triquer bon on a habitué de ça information pour moi je sais que mutakoza a peut empêcher à yépéter parce que ba comédien za bango na te et belipe ba yakité par rapport à kamel kamel belipe bazala ki wana ba belipe bazala ki wana Blaise Mabanja Frezo bazala ki wana papa Ariel bazala ki wana Mutamasebe bazala ki wana ebele bazala ki wana to côté na ba comédien belé sikana bazala ki belé fallait ka ça ina nanyo parce que koyana bango échanger le remonter kozanga na bango pe échanger le remonter échanger loko pasta échanger loko mutu bozaki moi proche ba kufeli été échanger loko na magé yo lingano ba polémique ti yango monika okimiango Sujeta zaki wana yena Charlie bazaka ngai na Charlie tozaka très bien même ko papa kufaka azaki empêché mais ndeko Sujeta yaka wana papa yaka wana est-ce qu'il fallait que Charlie yaka non eza empêchement donc cause appelle ça a empêché tout président et ce pas empêché donc c'est ça. Voilà donc merci pasteur Kossi, changeons un peu de chapitre. Nayebi na tanga kala na ba Bible baté arabe so baka ezaka tango likamso ko za la bwe nzamba male ko citer ba sai na nzambe ba prophète po ba loba po na likamu moko po esimba. Alors MC comme bane ko za la bwe il faut ba sai na nzambe ba sanga to ba lukelango solution. Na kalelo to le par rapport à ya pasteur Baraka Mogisha moi j'étais surprise na kenya kwa moko boye ba oni ko beta lisolo ngo sko tango pasteur Mogisha akangami na Brazzaville sko étant que corporation ba pasteur ya Kinshasa dirigé par le pasteur Albert Kankenza bazo bani par rapport nango alors ya pasteur Mogisha et comme on a niveau nini. Merci Naza sur une information nangote par rapport à niveau comédie tomba kanga ka sur premier ou deuxième jour ils appellent ndeko boka ndeko na bino confrère na journaliste ameka osolanga to le baka bon na ebité to ka baka so bakangela ka biso nyonso na kati li solo so mutapita li solo mutu mutako bakisa pe oya kanisi ako bakisa li kampata ilenge pe na kati li solo azobeta ya mutu succès likambo bakangela ye bango ebi likambo bakangela ye na ye mo ebi likambo bakangela ye alors ba pasteur ba lo banini ba passer bal banini na habité ba kanyo nyezo salama parce que la qui pasteur Albert Kakinde Molambo na chaîne na Op TV alekana ki pour na dossier pasteur Mogisha mais lobi ezana ba collègue na bino ba pasteur msusu ba yaki na ba réunion ba sala rana ba bi que non pasteur Mogisha avec na semba montage ya ba délivrance de ba montage de mankiona oblo benga mankiona avec na ba montage ba délivrance moi be kirimo yo kokosa na aveugle yo kokosa na baba yo kosala alors makamonto e ko bakise sur dossier yango wane komi na niveau que nous aoumela kuna na Brazzaville. Bible le salaire du péché c'est la mort. Et babi on se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura s'aimé, il le mentionnera. Basaka na nzambe te babi li futa masumu za kufa et basako sa nzambe te o muta kolona yango buka. Si le prophète Bogisha Baraka a cela qui nzambe toi cela ka nzambe, le Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth à cela qui est solo, à ta fundi bibi, qui accusera les élus de l'Éternel, qui la condamna, car c'est l'Éternel d'accord justifié. Ce qui a c'est la kanzambe,
o asali kona se na ndenge ya solo azana eloko mususu te su basimani zaka Yesu Kristo na Nazareth ata bakangi aomi na prison awabima ba porte Paul pe bakanga bango babima parce que cause de mon ezaki juste mais soki ezaki ba montage oyo ndenge yo lobi et kende sali kendamba frapper o nzamba wazela pa na ezana ko bima na prison te mais za ko bima na prison eza spirituel c'est la repentance abongo la no mutema mais ceux qui sont serviteurs de Dieu avant de kimia nzamba obunda pona ye Paul na silence plutôt Pierre apôtre Pierre azaki na kata boloko Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1er babi bakanga ki Hérode akanga ki ande ko maltraiter ba membre église akataki mutu akataki Jacques mutu c'est pese ba juif akangi sur Pierre mais Bible lobi église e bande ko sambela pona Pierre tem de sagi des marches pour bima église quand église esambi pona Pierre nzamba tindi ange na ayo misa Pierre na kata boloko Pierre abimaki ceux qui paient mosali na nzambe bogishe baraka sela Yesu Kristo na Nazareth na solo ti loza na makola Yesu Kristo soki ba nyonso ba sangana ti ata mutu moko osambela nzamba oyoka na cas pasteur Mogisha oyo l'accès que ba entre bino na bolingo zate entre vous le pasteur parce que moninga blaza problème na Brazzaville mais mutu na mutu azoya siko na ba makamune écoute yo yebité asala kabo qu'est-ce qui fait que no bino na bino okuna za na église ne kuna église mais ezala boza na manque d'amour ezala na ni bowe la rani soki Yesu Kristo na Nazareth osela raza moko tokoka bona te na incorté Bible bi nzoto ezana ba membre ebele eza bitene ebele mais araka moko nakata nzoto maboko zo permettre na beta misu zo permettre na mona e ba sensi pe nzoto zo sala bitene na bitene eza na rona ngo esala mais aka nzoto moko nakata église corps de Christ za nzoto moko mais soki lelo ba ko swana to ba polémique misu zo kotiza parce que par rapport à la pratique à parole na mutu mtena message na ezana bato baza ko se croire que bazana dans les bons mais musupe na connaissance ko peke mutu atengami to kamwa te lelo ndeko moko bimi abike mundele moko mutaza Yesu asukise émission na ye mundele mutazo continuer trasko bongo mutu nditinga kosibwe na obo yango surtout mutabaki boka bona poani te parce que makambo ba loba e komama te eza yango te siko so yena ba pratique moko boye oyo Bible zo boye yango ata mulimo santa zo convaincre bato te na kosalika muso ba comment na Bible te muta kotongo doute mais c'est le Saint-Esprit ba kompaka ete so convaincre bato ke muto sa makambo nzamba tindie bato ba ondima yo donc c'est ça alors mais tant que c'est le mot on dit mangoté même Saint-Esprit zo convaincre ya moni to le kana ba chaîne boye muso tango atala ba beke abi moi mbal okosi c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne à nous. Nous sommes réellement des dieux. Nous sommes en train de dire que charlatan pamba magicien. Ezana batu oyo bazana mulimo mo santo mulimo na nzambe. Tant batala rabiso na TV. C'est pas vraiment mutu nzamba convaincre na mutema na yo, na mutema mutu na abengo bosambela. Il y a des gens oyo ngana yebi bango te ba mona ngate malali na butu nzamba pese numéro na bi que Saint-Esprit convaincre ngana benga yo. Pe mon côté mi balete eza bato mso alali balakisi nga babisi tango afongola peka TV na yo moninga na émission eza moko autre la théâtre maman moko aux États-Unis autre la théâtre amoni pasteur moko mais Saint-Esprit pese numéro nanga alors molimo mo santo wana ba kompaka ete pour que ça ka ki jemazane nzambe ta ba ki jemaza nzambe te le Saint-Esprit est là pour na ko aider biso aza révélateur aza mulimo alobaka aloba mettez-moi à part Paul et Barnabas pour Saul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés dans Actes chapitre 13 si je me bise pas alors yem ta convaincu que pasteur au message on peut s'abatiser en nzambe te parce qu'on a quand pasteur Bogisha Baraka sobi ke ba pasteur baza ko kabona na bolingo exact sobi ke bolingo exact mbamsiza par rapport ya ba message dingizo qui est là et ba ina ngole lote misusu bazaba banga ba grâce à bato yango esaki mutabanga musu ezana katali ndenge mutawato nsabata biki ezaka akisi parce que lelo na monde surtout na Congo nzamba sala asouté satan ndem ta sala sozo souffrir ba bateke ozana kisa souffrance ba lo bonte lelo ko ça informe vide mutawa belo ko bonte mais soki lelo ka kosi atongi banda kwa minene
akomi na mituka cher asololi Tu comprends. asololi Tu comprends déjà parce que déjà pe tango lobi tango va batata la cour na ba poto mi balé moko to mi balé te ba benga kayo ba sola kanayo tout ça. Yango ingolo ba ke no le lobo to bengo no komi mut papa social na ba hôpital au moins na kuna semaine ko lekate. Moi ko lekate très cher internaute pasteur course moi ko lekate au moins ka ki aussi ba don ko bimisa ba na hôpital ba nini ba mbongo na tout pasteur course ozwango. merci maman Jema na bailo moko kaba eza likabo babota maranango là c'est un bakaba te posa na mbongo ebele bakaba po kati na yoza dans libéralité ya okaba là c'est un de deux Bible pesi biso ba moyen belé zo proverbe chapitre 28 verset 28 si je m'abuse pas bakomi moto ozo penser pour na babola aozanga kolia te aokauka te aozanga te alors soko pesi mutu mo mobola 500 francs mo esungi ye nzambe loba opesa yo 1000 francs po ebike okokabla sous 500 francs na bato donc c'est ça ndeko kosa kindaka na bopito akisa geste d'amour totambola mingi na ndeko rabi même cordon eki na pesi ombote sikoze eki boma na pesi ombote cordon tote osala na video mo tokinene bekole nyonso eza mbongo oyo euti mpa na nga te eza na bato balandaka nga eza na bato oyo alandi ntango okende osala geste d'amour eréveille mpe conscience ye mosu na makambo olobaki to na geste osali ye mpe apesi oke koaccompagne oyo moto apesaki oke osala geste wana soki ndeko na biso junior azwi kuna omona carton mo eza wana omona carton eza wana carton wana sachet pena eza na babiloko na kati wana oyo eutaki poto eutaki France maman mtatine abayika ke papa songela ngo bato carton eza biloko ebeye na kati wana voir même maman na ebike toza na posa to sala centre de santé pour na kosunga bato ataki même na pareil à labo eza na kati ya carton wana eza na babilamba a penser même nande komoka comme par hasard asalaka ye vernis azoka numéro na ye atindi même ba jogging na ba vernis na babilo musu na kati wana il posa numéro de kwango eza na kati wana na benga Jean de Congo faut ya tokutana pour que azwa biloko na ye et ba biloko eza na kati ya carton na eza biloko ya solo eza na mama moko ana komona na église te même pour na kozanga ba biloko tant na solo na mama atila ye même ba pièce ya hollandais na kati ya carton wana na fongo lango eza même na kati nango ba spaghetti mo biloko mwa mingi donc nyonso oyo kosa oke na hôpital eza mbongo akosi te mosu eza bato bonne foi et très bientôt jeudi oyo toyoki na école moko kuna kota cimetière Kimbateki nayebi ke HP Media ezaka na vitesse lelo toza lundi esika émission ekota lelo cordon déjà yebi ekota lelo lundi le 12 ekota lundi mais jeudi ka ya semaine oyo toyoki na école wana maman moko aza Angleterre ntango atalaka mission toyete na orphelinat etoshaki abi naza na mposa ntango ata orphelin moko ntango nakende école wana minerval na bango eza moins cher école wana bazosunga bana minerval eza moins cher mais éducation ya kitoko mama napesi mona si mama mbongo opesi napesi tofutela orphelin moko na école na oti efacilité biso tofuta 5 personnes so tobakisi mbongo boyeboyeboye abisingaki esalango ene kati école nga mo pe nazwi bana mibale oyo tofuta minerval mondi tokenda oponi yo moko oyebi ba famille na bango te mais oponi kaka nese promoteur na bisi lukilanga pe bana mibale ta na compte na ngai nga pe na futa parce que minerval eza bongo tokenda ko pona 7 personnes mais parfois na be image to musu nga ta biso lela ko za pe image a bengi pe to solo na yepe ako za pe mona moko tonto ke jeudi to présenter bana to ozwa déjà nyoso tiza mbonga kosi mbonga uta wapi nzambe mtapesa bibi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait souffrir d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel. Proverbe Babi, c'est lui qui parle en excès fait que s'appauvrit et c'est lui qui donne librement devient plus riche. Donc, parce que quand na basena nzambe nzamba tia nyonso et oza musena nzamba bala te masakoli pona moto to sambeli pona moto mutazwi libala musena nzambe na soma moto kate ma déclarer pona moto mutazwi ndenge ozo considérer kosi azolo basikoyo soko considérer kosi c'est un serviteur de Dieu koloba likambo shani makambo na vie na yo ndepelingo salama nangina sambela pona moto nyonso oza na problème Bible lobi Yesu Kristo azaki kombo eleki ba kombo nyonso na kombo ni mabolongo nyonso fuka makape minongo nyonso etatu ake Yesu aza nzambe siko ata batangi oza na cancer de sang eza kombo
ata batangi oza na cancer de sein eza kombo, ata batangi oza na ba trouble mental eza kombo, ata batangi oza na paralysie na mbeto hôpital eza kombo, ata babiki oza na problème mukanda eza kombo. Siko likolo ba kombo wana nyonso eza na kombo moko ezopese eza kombo ya Yesu Kristo na Nazareth. Oyebi mutu oyo atiaka ba loi ye kama tana pouvoir kolongola loi to mutu aza likolo ne mutu kolongola ba loi. Mbamsu pe ba loi ya famille na bino o eza kombo kanga bino eza na mutu kolongola ba loi comme Yesu Kristo na Nazareth parce que bibi loi eyaki na nzela Moïse mais grâce eyaki na nzela Yesu. Aza capable ngene sambela. Za compris. Na mukanda na Hébreux chapitre 4 verset 2 Bible lobi liloba oya malamba te yaki biso yango peka bate yaki bango mais pas na bango esala kite pourquoi parce que kati na bango écoute ekondima te siko soza na kondima na makambo ngangi na sambela nzamba osana ke na prière mulite ya mukuse pour nzamba sa quelque chose tout sambela. Tendre Père Jésus-Christ de Nazareth ezamba ndeko ba olanda ngai to ndeko so landa ngai sikoyo azana problème mo songolo pakala o ngana ebite yo yebi likolo kombo problème azanango na tomboli kombo no Yesu Kristo na Nazareth kombo epesa kalobiko kombo epesa la solution epesa na bomo ya ndeko oyo na kombo na Yesu Kristo na Nazareth oza kolope mo bikis na biso de to sambe to lobi amen. Amen. Donc, tout comme la souka pasteur, vous pouvez numéro à contact qui a na yo au sein de mon sport azan a besoin à contribuer par rapport à œuvre au ça la pour la sunga bana nzambe et à part ce bon ba dédicace na bato ba soutenir. Merci beaucoup. Nzamba za malamu bato yo ba soutenir ka ministère nzamba pesinga baza tellement humble balinga huti batanga ba kombo na bango. Baza humble bange salara bien le moko te muta pesanga mbongo na ke ko futla muta tana hôpital atana orphelinat bike tanga kombo na baza na bongo te baza bongo te no baza humble alors numéro na nga ezali plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667. Alors, nous avons pas présenté sous ba condoléances bien que tu connais qui déjà bébé et pas ya maman nanga Charlotte na Suède. Nous avons continué comme ça mtema na yaya oya kufela ki pe oya kufela ki mwana comme ça mwana 19 za ki pasi nous avons continué mtema na présenté ba mes condoléances na ndeko nangai la maman de Jonathan na Belgique. Nous avons pambola a consolé mtema na noko bote ko bungisa na mama Adrienne te kobungisa pe ndeko na yo kuna na mboka France mama Adrienne nzamba consoler mutema na bino pe bandeko nyonso bazena ba problème nzamba consoler mutema na bino pona bato ba fêter le 12 novembre joyeux anniversaire na bino nzamba pambola bino. Merci na bato nyonso numéro zali plus 243 89 52 667 ndeko lingo contribuer okotu nanga pona tangisa mwana moko to mibale senga combien moyenne 0 mbonga mukie soko pisi to tangisa mwana pe okomona ba image ningi to futla bana minerval nzamba kanisa moto nyonso nzamba pambola bino. Merci na yo ndeko Jemima ibe gros bébé merci ndeko Junior na caméra cordon eki ebumba moto moko kimia moto moko simple sans orgueil ne l'idée à la valobaka nzamba pambola yo et ndeko vie de loin bonne guérison bika ya Charline Ndongi bika ya de loin et batunyo santangi ba kombo na wa présence santangi ba kombo na bango mboti na bino monjo santangi mission o soli kamo sepelisa ki yote to li kamo comprendre ki benga na numéro na PC plus 243 89 52 667 nde okotunanga na kopesa yo so pe remarque salanga so po ngo contribuer pour na ba œuvre sociale auto salaka salango nzamba osanga te kopambola yo. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous étiez nombreux à être branchés. Tout le béli par rapport à Charline Nongi vu de loin. Tout le béli par rapport à Pasteur Baraka Mugisha. Kana endenge azaya kangamati lelo bakam oyo ba œuvre sociale ba œuvre oyo kosunga bananzambe oyo pasteur évangéliste Kosi Asalaka et puis moi mon pour la mamitali mamamboka pourquoi pas. Je crois que vous c'est peli parce que on appelle ça gaieté, l'amour. Na distress arabino moi qui gros bébé ça l'arabien pasteur alingo un gros bébé na kamo le benga gros bébé et c'est vraiment plaisir. Voilà dit que cette session à Willy Mata motema ya
Condé, hein, donc kuna na Espagne, Willy Matemotema ya Condé. Et encore merci beaucoup à JB Koumalouta, le vrai pétrolier, na Dallas, encore une fois mon vieux Roger Kosama, le vieux qui bombarde depuis 8000 km à Paris. Vous avez belé metaping artiste mon nene metaping vous akayo moko. Voilà, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup à Génion Pidi qui était derrière la caméra. Merci à mon cordon et Kibumba. Merci à maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, la patronne de EHP Média, mon boss Edo Amani. C'était Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. On se retrouve prochainement avec notre invité si Dieu ne revient pas. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ote balani. Oui, madame, on a émission à